Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Bana notre père, bana CFC, bana Kodev, tango yangoyo. Bokoto, l'air grave. Classe zongi, babi tozui sujet, tozui makambu. Classe zongi, wapi bino, bana notre père, nazole la bino mabe, ya bino Rabi Mavinga, balobi mosakoli international, Rabi Mavinga yeyo aye. Sujet zebele le nom solana bino, boyebi bana notre père, nga soki na ye boye, c'est que makambo bien, makambo kitoko e bandi. Wapi bino, bana notre père. Biso yeyo, et ça l'a bien tant besoin que ça bon, et ça l'a kitoko makasi, nga wabino nga yo, représentant ya bana notre père na Kisasa. Soki bo moninga na yebo, et c'est que makamba bien et bandi, classe zongi, na lina mona présence, et ça l'a bien tant no sola bino bo na mona présence. Mayo yo mobile, présente, comment kuna na commentaire na mona présence. Mais ya Sylvain Mambi, présente, et ça l'a moi bien. Wapi ya Aurélie. Ya Julia wapi yo bana notre père bana tata nanga mayata tango yango na sola na bino esalanga kitoko esalanga bien bana CFC France wapi bino bana Suisse wapi bino makambo yango yo nde ye makambo yango ebandi tunanga nini avant na pesa mno programme à Kisasa na kenena na programme na biso bana notre père ya France boyebi déjà tinazolo boyebi. Notre Père à France. Tous en a 4 dimanches de prière et de délivrance. 4 dimanches de prière et de délivrance CFC France. Au thème n'azali ne crains pas, crois seulement. Kobangelo kote ndima kaka. Ne t'ai pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Yo kobangelo kote ndima kaka. Wapi bana notre Père. Mona maela lobaloko la tata na ye. To bangelo kote to ndima kaka. 4 dimanches de prière et de délivrance. Et le pasteur, l'évangéliste international, le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, Bakisela et l'homme des chiffres. Déjà les 5 oyo, les 5 février, Yatalita Masiela, l'Obelangatana Bana notre Père. Les 5 février, oyo Tozawana, na Ivry-sur-Seine. Bouébika place église eza. Yo oyo nano ya église te, zo adresse. Kamata stylo, koma, bana notre père. Boyo kelanga et loko oyo. Les 5 oyo na 7h30. Ti 11h na Ivry-sur-Seine wana. Toza son adresse nini. 66 rue Maurice Gainsbourg. 94 200 Ivry-sur-Seine. Et ça, on place à Obunga, tu n'expliques. C'est là où il y a François Mitterrand. Il y a la bibliothèque à François Mitterrand. Où est ça la gâte? Yo, il y a là, quand c'est l'homme, et ce qui paye à Victoire. Et ce qui paye à Lemba. Et ce qui paye à Pongabina, France. Ngana yebite. Binom de Boyebi, Boss orienté, wana. Ivry-sur-Seine. Tozana 66 rue Maurice Gainsbourg. 94 200 Ivry-sur-Seine. Bana notre père, Makamangonde Yangoyo. 4 dimanches de prière et de délivrance des familles. Le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, Baxela, l'homme des chiffres, et puis, dans les prophètes Charveli, Eli Louzala, en France. Prophète Charveli. Père, n'a pour la confiance, n'a kitoko. Après, on a tokozala lisusu na Suisse. Bana notre père ya Suisse, toza sous na Suisse, mon colonie ni yebsangai le 11 février avant date ya Saint-Valentin na lobi malembe po bato bayokate. Avant date ya Saint-Valentin le 11 février toza na Suisse, toza bon na Berne. Botu na nga adresse kalate na opesa na adresse ya Suisse wana moni fondé KBA na moni papa na ngai Doucouré de la foi. Papa n'a du courir, papa n'a dit Masuki, bana Suisse, Nyonso, Tokozana Berne, le Mona Moumuna Kolo, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Tango Koki, aïe, Tolandana, Tolandelemani, Tolandelemani, Ma Micheline Toni. Suivant cet élément, bon Tozonga, Toko Balisona, Bana notre Père. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV.
baka adresse yango bolimisa ba adresse on a eu malam papa Vincent de la foi na pe sur mbote si vous contactez par Vincent de la foi vous avez précision sur la Suisse topé pasteur tozana Bernstrasse 99 31 22 15 Berne bolimisa nga eza prononciation église la bonne nouvelle ya Suisse. Une journée spéciale à cause de la foi, une journée évangélique dénommée à cause de la foi. Première édition en Suisse. Tout dit va. Tokozalana, to comme Sankole Soumassia Nazareth. Entre temps, tous boulé en France, ou a deuxième édition à cause de la foi. En France, on va 3 jours. Koune ba nous a 3 jours. Na Kisasa 2 jours, en France 3 jours, en Suisse jour moko. Ma beto mala. Bana notre père et wapi binoma yoyo na mona ote. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fiston Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Allô, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tangier. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Voilà, bana notre père, bana CFC, bana Kodef, ndenge na zeye koloba. Donc 4 mercredis de prière et de délivrance. Na France wana tout dit va bana notre père ça la nga bientôt na sola bino bana tata na nga mayata ba oya ngai bongo na Suisse ezali une journée évangélique dénommée à cause de la foi les 11 et le mona momu na koloto ozalana le pasteur de la foi tout tato la bonne na nzebabi allez et faites de toutes les nations mes disciples ya momu sala momu na kolo aya osala na Suisse ndenga sala ki na Angola ndenga sala ki na Brazzaville ndenga sala ki na Lubumbashi na bamboka msusu na Suisse les 11 tozanga te na Berne wana ikozala malamu mingi kasi na rappeler que mercredi oyo tozabongo na clôture il y a 4 mercredis de planification pour la différence autobanda qui prière banda 6 heures et le on a momu na kolo le pasteur Jean-Paul Mata l'homme de la foi bongo samedi eza prière mo spécial ya baka kaya maladie kaya stérilité on a zoka mukanda te ngai soyeka na zuize melongwaka ngai ba règle douloureuse ngai boye tolela pa batamukili batonga biso tolela pa batamukili baseka biso tolela pa nkolo Soumassia Nazareth nzamba solo pe abomo nzamba tata na mayata toko tatola bonena nzambe on a zo rappeler yoza musika toko bondele longona bino ilongona le porteur du Christ l'évangéliste international le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi pe toko tatola bonena nzambe 2023 année de la différence 2023 oyo eza année ya différence année ya bokeseni année passée baseka kiyo année oyo koseka bango année passée bachola kiyo année oyo kochola bango année passée bango bazwaki année oyo pe komi tourna yo parce que ma komi lobi na biso na Malachie 3:18 vous ferez à nouveau la différence entre les justes et les méchants entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas bana notre père niye ko isa bino sango malamu 4 dimanches de prière de délivrance wana to na France na Ivry sur Seine wana na 66 rue Maurice Gainsbourg église na biso CFC France toza wana to na susu élément oyo bongo to zonga to ko ba solo na biso suivant Chiffre
Et ça chiffre la confirmation. Et ça chiffre la confusion. Il y a qu'à la forme à l'élo. La forme à l'élo. Chiffre 2. Et ça chiffre la confusion. Ce qui vient pour ça, il va aller. Et ça qui toque. Et beleza, olha a mabe. E tem muitas coisas mal. Só digo por não moco. E Deus escolhe. Não colhe que toque, essa me vale. Quando tem duas coisas É cocana. e são igual. Não como na problema sua. Você vai ter problema na escolha. Sério, não sou malipapa. Quem quis comprar uma chinela. Você não vou malipapa moco. Tens o dinheiro no chinelo. Mas me vale aqui toque. Mas saiu dois chinelos Me bonitos. vale aqui toque. Dois chinelos bonitos. Ou como assim, meu? Você vai começar a pegar. Ou eu para mais. Vai vir na mama. Ou na mão não só. Esse dinheiro você vai escolher quem? Ou não se para talão na mão. Ou não consegue ligar com esse. Ou não se para cookie. Ou pode ligar com esse. E pensa na confusão. Me deu uma confusão. Na mão com a sua wap. Com esse eu vou escolher Chifre. o número 2. E vai chifre a É o confusão. número da confusão. E eu cabia no meio da lista. Essa filha mandou ser. José. A outra mandou tu me vale. Ele teve dois sonhos. E mesmo confusão lá. E trouxe confusão no sonho dele. E deram o nome. Para o diferencial de sons. E sabe o que faz o nome? Só uma coma na casa de Chama X. Para o outro me E vale. teve E quando sai como primeiro-ministro. É isso muito. Ou disse alguém Chifre o meu. número 2. Essa é a confusão. É da confusão. Essa é a confirmação. Isso é da confirmação. Eu só preparei matéria. Quando estou preparando a pregação. Não diz que é écrit, é écrit. Ele disse que está escrito, está escrito. Aí é aula. Vim aqui. Lá daí na preparativa 1. Olha no preparativo para mim. Chega a confirmar na matéria comigo. Chifre dele. O número 2. É confirmar que exame. Confirmou que Deus. Ali eu é como para não ficar muito. Escreveu na pena do homem. É ficar lá como não. Seja que está escrito. Não a fana letra. A frase de meu fresco. A bandeira voa. A mão como é isso. A bandeira para Chico. A gente ele é pamba. A comissão não lo conhece. Olha aí ele tem. Polina sobre ela. Por que está casado? Assim ele se conhece. Ele terminou de cantar. Sabe que demora. Ele deixou não sobre Ela me colocou no seu pé. Disse que não dá a pregar a A fé. voz dela voa. A televisão para muda. Ela me lomou na raça mano. Isso que vai correr o caete. Nossa maca. Nossa doyen. Olha o que ela tá aí. Isso que me casa na comida. Na tela da mão na outra. A confirma da canança. A partir de hoje. Como me sentirá. Como anaia. Até na qualidade de Cristo. Melhor que tá aí com sua chapa. Ninguém na celera. Na sua onçona. Na copa pra. Na copa com lima. Aí ele se viu. Ele sala melhor. Ele sala com lima. Deus me viu aqui. Vai encerrar em 12 meses. Vai encerrar em 9 meses. Vai encerrar em 9 meses. Non, mais 11 ans composés dans combien de chiffres? Combien de chiffres? Ils ont combien de chiffres? Par 1 combien? 1 plus 1. Pourquoi ça n'a chiffre? Não esqueça do número. Só para um chiffre. Se você vê o número, Et on a date de naissance. vai te seguir na data de Vous avez nascimento. identité. Você vai ter primeiro. On s'appelle passeport. E também não vai ter passaporte. Mon numéro passeport est un Se chiffre. o número do passaporte é o Só número. para um chiffre. Se você vê o número, Só para um tucate. vai mudar completamente. Para a matriculação. C'est un chiffre. É o número. Só para um chiffre. Se você ligar o número, Para uma colombo. você vai ter distância. Mon numéro social na yo. Uma pessoa que C'est un chiffre. Só para um chiffre. Mon numéro de téléphone na yo. C'est un chiffre. Chiffre au camayo. Chiffre au camayo. Só para ninguém chiffre. você não quer o número, Dans ma Bible, você não lê
chapitre. Passer bien à ce monde dans ma carrière. Passer bien à ce monde dans ma carrière. O nome do meses. Os dois números. 1 plus 1. 1 mais 1. Égale 2. Igual a 2. Le lot, tout ça, les 4. Hoje é dia 2 a le lot. 2 de hoje. Là, j'ai 11 mois, 1 plus 1. 2 plus 2. 2 mais 2. Chiffre 4. Número 4. Et ça, chiffre à présence à Yesu Massia. O que está escrito, ninguém vai apagar. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach e Abednego. Negaram Negaram sua humilhar por Deus das histórias. Eles ficaram fiéis em Deus verdadeiros na vida. Eles olham que vão lhe meter no fogo. A coisa que me alegrou. A pessoa que estava aquecendo o fogo. O fogo queimou ele pronto. E agora você que vai te meter. Nós temos fogo nos inimigos. O fogo dos inimigos, o fogo do papel. O fogo do papel acende um. E Mais la Bible dit, Deus disse, le feu o fogo brilhera continuellement sur la terre. Continuamente sobre a terra. O fogo de Deus. É que acende não tem fim. Pai, não pega o feitiço. Nós irmãos. Ou diga assim a Deus. Se Deus. Ora a Deus assim para nós. Se a cadeira está ali. Ou a cadeira está aqui. Se Deus me deixar mesmo os maridos. Ora a Deus. As orações que você faz. Vale a pena pegar o meu espírito. Ou chegar e o que eu fiz para ele durante muito tempo. Eu não vou morrer com 150 anos. Vou morrer fora de Jesus de Nazaré. Viver no longo tempo, mas vai viver. Ora, vamos ficando para nós que nos amamos. Esse filho aqui parece que não vai me ajudar a pegar seus espíritos. Para ir no céu. Para não perder. Eu entreguei aí nos papais. Voilà, merci beaucoup Bana notre Père, Bana CFC, Bana Kodef, merci Nabino. Je rappelle que le 11 février, Oyo, l'homme de Dieu, le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Maëta, l'homme de la foi, l'évangéliste international sera donc en Suisse, à Berne, Wanesika, le Sambo Gossama, à cause de la foi, première édition en Suisse. Et puis en France, on a 4 dimanches, il y a prière de délivrance, Oyo Wapi, thème na Wezali. N'écris rien. Donc, au bang à nous, loco, n'étais-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Non, mais dans le bien. Ouais, puis notre Père. Ouais, notre Père. Chaque jour, à partir de 20h30, 21h, nous avons direct na Kilongo TV. Ouais, parce que tu sois là, tu m'as évalué, tu m'as évalué ma cambo. Maman d'aide de la foi, n'a fait son beauté. Notre Père, nous sommes maman Nathalie, qu'on a bossé à FB International, agence à Solo, agence Autotinda, Bambon, Autotinda, Bloc, Yara, Kinshasa. Merci Nabino. Merci Naba, notre Père, Nyonso. Merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ. M'a rappelé que samedi, Oyo, na JFC, Tozana, pasteur John Toli a pété. Na bengi bajen Nyonso à JFC, Tozana, on a tout comme Sanko, le Shumasi à Nazareth et Zamala Moumengi. Merci à vous qui nous avez suivis partout à travers le monde. Merci Naba, notre Père. Merci beaucoup. Numéro Yassika Kilo Motive. Et puis, nous avons informé que 2023 et que 2022 à Tamoukiete. Et Kokanate. Soki bane kokanaka ano ezoya e okokanate na bano ezoleka
2023 et au Kokanate na 2022 et puis na lingina informé en lisusu que novembre to komi nzamba yebisi biso eza moya rémunération ezo salama lelo oko bukambuma oko lia salaire ya musalo salaka mercredi nyonso zao nzamba zo cocher mercredi nyonso zao nzamba koshaka Bible lobby il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lo sambo eza musala. La prière est un travail. Bien aimé, yebisa mutu a sambela kate, sambela. Abandota la heure. Pesa yekaka 5 minutes. 5 minutes et comme le la 5 heures. Parce que prière est à facilité. Prière est à passe. Ce mutu amoni ozo sambela, azolo banayo, o sambela pozangelo kako sala. Yebisa ye, je te donne seulement 30 minutes. Fukama sambela. Lo sambo eza musala. Lo sambo eza musala. Ce que zalaka musala te, de Bible lobite qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On ne peut pas parler salaire et sika musala et salamité, non. Alléluia. Okobi kalifuta. Kene pas batu basala kana ville. Ba oyebiso chaque jour sokoye, il faut on dit ma présence, n'est-ce pas? On dit ma présence. Nasuka sanza bafuta rabato so batali présence na ye batali liste à présence balbi azaraki na musala et bongo yo yaka na présence nzambe mi colonion so sao osawa bien aimé 2022 et tikali na 2 mois oyo tosi to koti nazolinga na yebisa yo ke kobuka lifuta au nom de Jésus. Malgré la loi, j'entrerai, j'affronterai et j'entrerai. Alléluia. Alina lo bana mutu moko putongo na lelo. Batunyon soyo ba personne à vie, basala bana yate. La course n'appartient pas aux agiles. Soko moninga na telemiawa, ndenge na telemiawa bien aimé, na ba fier nyonso na koma ko sala. So na kanisi kaka ke Yesu kati na ngai lika nkembo, bien aimé na komo tambola. Toute la famille a changé makila alongolanga makila banyanga apesanga makila ya lola o esala makate na famille esala melakanga nani nzambe lokola oyo tozoluka Jésus-Christ de Nazareth na kenda na Nazareth na mona Nazareth mboka mukie me kombo Yesu esatacha wana pamba te Nazareth bimisaki mokonzi yo bimisi mokonzi na famille bako bengaye Jésus-Christ de Chantal, de Magu, de Marc, de Louis, de Pambate, il est Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné la valeur à Nazareth. Il te donne de la valeur aujourd'hui, ce matin. Amen, amen. Alléluia. Temo yo eye ko relever mutu ya famille moko. Eye ko relever mutu ya famille moko. Famille moko eko bimisa mutu lelo. Famille moko eko loba. Parce que ezana mutu moko à comprendre makambo. Ndengo yawa oye lokola représentant ya famille na yo. Ndengo ye awa oye lokola Joseph ya famille na yo. Ndengo ye awa bien aimé oye lokola Esther ya famille na yo. Molimo mo santu lokola Mardoché azoko ede yo a pousser yo de l'avant. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, si tu cherches Dieu, fais un effort de le trouver. Sozo lukanzambe, salama kasio monae. Amen. Salama kasio monae. Parce que depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ngana libota nanga tokokota. Et cette déclaration yabata makasi. C'est-à-dire ce qui va sur le bas tokokota. Nakokota. Eza mutoyo autia munoko liboso ba porte kangami. Soko yé olobi ngana famille nanga tokokota. C'est qu'on a conscient ya réalité. Josué na Caleb balobi.
Batu nyonso bake bakendaki lokola ba espion. Balobi toke na mboka oyo tokendaki. Mais tokuti ba géant. Bazami lai. Bango baliaka même ba kolombo kawana. Bato mboka na bango baliamaka. Mais je suis Caleb balobi. Si l'Éternel est avec nous, il nous donnera ce pays. Si l'Éternel est avec nous, il nous donnera ce pays. Si l'Éternel est avec nous, il nous donnera 2023. Si l'Éternel est avec moi, il me donnera 2023. Betela Yesu maboko bien. Alléluia. Alors, nous avons osa porteur ya étendard, porteuse ya étendard, ya famille na yo. Ndengo yawa, eza po makambo changer. Ndengo yawa, eza po makambo bongwana. Tout se passe na kati ya conscience ya mutu. Mutu ayaka na présence ya Nzambe, a comprena agenda ya Nzambe. Agenda ya Nzambe eza boye. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, mutu yaka na présence en Nzambe, il faut avoir la conscience que ndenge nazoyawa, nazoya po agenda ya Nzambe se réaliser na kati ya libota na ngai. Amen, amen. Voilà. On est toujours là, plateau spécial 17 mercredi de combat de défense des familles. Ngana Nanga Toko Kota. Beta, beta. L'isola sika. Ezoko mama. Ça le colom tazo comme na prière na yo. Esther est venu avec une nouvelle loi. La loi de la parole de Dieu. Sarababa. Comment? Esika ya kufa. Comment bomo? Esika ya kufa comment bomo? Esika ya chômage. Bien aimé comment musala? Comment be musala oyo lingi? Ko limiter foi na yo te. Koza na centre ya foi. Comment? Esika ya ba refus ya visa. Comment visa mboka oyo lingi? Comment? Eza témoignage na yo. Comment ba mboka lingi ba na ba kende? Oya ko témoigner awa. Comment? La loi signée avec le nom du roi est irrévocable. Mais avec la prière d'Esther, cette loi a été révoquée. Toi tu vas révoquer. Comment l'isola sika pona banana yo? Comment l'isola sika pona ndako na yo? Comment l'isola sika pona mobali na yo? Pona libala na yo? Comment l'isola sika? Célibat et longwa. Mariage 2023 te. Et koko kanate na 2022. Beta. Yo nano yamba Yesu te. Ozo sala en même temps. Nemo zo beto zo yamba Yesu na vie na yo. Ozo bisa Yesu kota parce que makambo to sala. Les autres concernés ba ba pesa Yesu vie. Beta. Comment l'isola sika? L'isola sika. Comment? Ça le comme kazo comment? Tout geste compte dans la présence de Dieu. Tout geste compte. Comment? Sonizate. Comment? Comment bien aimé? Tous dépendre de la musique, tous sambela. Manana bacheta. Comment? Oko koma pe na tabernacle oyo. Oko koma sur l'autel. Rabacheta raga. Comment l'isola sika? Nzamba zo yoka yo. Ata pinzoli ezotanga comment?
Comment, au nom de Jésus. Nakolela te, nakoma ya Nzambe, nako mitukisa te, nakoma ya Yesu. Asikola, naina makila ya talo, alatisa, naiyelamba ya nkembo, apesa ngai, kombo ya mwana mokonzi, nakoma ya ye, bonda libela, nako peligina te, Alléluia. nasa ya Yesu. Namitigi mopepe na yo etindikaka. Hey! Alléluia. Namitigi mopepe na yo etindikanga. Maboko na yo na mokongo na ngai etindika. Okay. Iyambala oyo eza elamba ya nkembo. Tinike tata apesa boboto na eza elamba ya fafi. Uyu musie Potifara longola ezalaki ya bango. Oyo misato ezalaki elamba. Hey! Iyamba nalati yambalo ekolekwa te. Ekoleka te yambalo yo. Manda rabashe. Resa baba. Nani apesa ngai yango. Ngai na mitungisa te. Aokangola bato ebele awa. Yambalo ezelamba ya nkembo. Yambalo ezelamba ya nkembo. Yambalo ezelamba ya nkembo. Tanenga zo simba libota na yo. Yonde nzamba poni. Mitika. Azo simba yo sikoyo. Azo kangola yo sikoyo. Manda rabasheta. Miso emesana ko mone logo te na vie na yo. Il faut pas mone logo sikoyo. Ozo ya ko luke pamba te. Alobaka azanzamba rémunération. Azanzamba salaire. Afuta la baba lukaka ye. De rabashata. Eriaba santa. Oyo Yesu apesi ngai. Ebongo ya bimeli ngai nani apesa ngai yango. Ngai na mitungisa te. Yesu nde mopesi. Miso na ngai beta te. Bosimba batu na libanda kuna. Bosimba batu nzamba zo simba kuna. Sharaba sete. Asikola. Gana makila ya tsalo. Alatisa. Yemba nzembo. Negozo yemba zo simba yo. Apesanga. Kongo ya mwana mokonzi. Nako. Kokoma ya ye muta osimbo susute. Konga libela. Nako bitukisa te. Nasa ya Yesu. Mbongo eza motu ya kasi. Kodima nanga eleki bongo. Beta maboko, beta. Mbongo eza motu ya kasi. Kodima nanga eleki bongo. Iyambala oyo eza elamba ya nkembo. Miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai. Iyambala sambo oyo ekomona eloko. Lipata oyo ya muke bosomona eso anonse vula ekonoka. Akabe ya komona. Kamosali na yo na kokufera na ila matete shama. Kamosali na kokufera na ila matete. Kinona mona baba. Babongola maloba. Bazobongola maloba beta maboko loba. Bazobongola maloba beta. Bazobongola maloba. Ozo déclarer zo salama. Babongola maloba likola bana na yo. Nazo kana matoi nanga. Yana mutu moko wa mwana na yazo bala mundele. Eza lokola blague. Narabashata rabaka. Aozala mundele ya mundele. Aya ko changer ba donner na famille. Beta. Ba barba ba bongola maloba. Bato ba tchola kayo ba bongola maloba. Ozo déclarer ngo yo moko. Ba bongola maloba. Sambo ya sala ke bato ba bongola maloba likolo nanga. Na libota nanga. Aosala ke bato ba bongola maloba likolo na yo. Pe libota na yo. Ozali banda kuna beta. Nzamba o changer vie ya bana na yo. Oleli mingi. Ekomi tambu yo poseka. Oleli mingi. Manda raba shetereka. Oleli mingi. Kinona mona baba babongola maloba. Kaimo sali na kolongwa mokilio na humiliation te. Na olingo beta maboko loba na obima mokilio na humiliation te. Beta. Obima mokilio na humiliation te. Obima na humiliation te.
Na quartier wana obima na humiliation te. Na famille wana humiliation te. Beta beta. Humiliation cause à la part na yo deti na suka. Na belle famille. Lisolo na yo ko suka na humiliation te. Beta beta. Beta beta. Beta beta. Osuka na humiliation te. Osuka na humiliation te. Osuka na humiliation te. Osuka na humiliation te. Osuka na humiliation. Kitie. Ele kimakasi. Otofuta yote. Hey bapaka. Voilà, merci David Kibanza Makasi, merci à tonton Gauthier Kelly, moi et Mami. On est pratiquement à la fin de ce plateau spécial 17 mercredis de prière.